Maman Caroline a commis veuve depuis 2021. Mobali nanga akufaki liwa moko miraculeux. Tango papa akufi nde Nzambe ayaki ko visiter ngai bisinga na betela batu lisolo oyo esalemaki avant papa akufa. Lokola bandeko boyebi soki mobali akufi oza na eloko ya malonga kosala te, oza na bozwi te nyonso tozalaki nango na mobali famille na ye bazwaki kote ya mama na bango bazwaki nyonso voire même bilamba na nga nzoto bazwa bakenda na yango na $460 nazalaki nango nalali na butu vers ba 4 heures nalamuki nasambela nasutuka boye natali bible nanga ouvert namonika 20 000 francs mopanzi $460 ezati na gangi Jésus vers 2 heures nayoki mwana oyo ya mobali Graciel azalaki na forte fièvre vers 2 heures porte na biso eza ya tol nayoki porte efungwami tant porte efungwami nakengeli na vitre boye namoni bato mais armé oyo nga namonaki na miso bazalaki plus de 8 personnes baza na bakagoule balati miso kaka na monoko yemona baza na bagana na maboko na baarme liboso ya ndako na nga ntango namoni nagangi Jésus nazwi panique nasali kutu pipi na bilamba émotion bandeko na nga likambo nga namonaka na télévision namoni yango live pasi eza ete nazosenga vraiment naza na pasi na motema na ngai nayebi te cause bazolandela ngai eza nini. Je suis femme veuve alanda mobali ya bato te nana nyongo motu te mpo nayebi nazwaka na nga te moye mpe nazwa nyongo motu eza nango te nga nabikaka na mawa Nzambe na bana. Mama Caro aza na source ya provenance te o soutenir Mama Caro azwa te esika kotia motu na bana parce que esika wana ekomi déjà danger. Deuxièmement Mama Caro aza na banyongo il faut futa bato wana bapesaki condition avant na longola biloko parce que nayebisaki bango ke il faut na longwa awa ça ne va pas bayebisi ngai il faut na futa banyongo na bango pour ke na longwa sikoyo ata na longwe enaki evanda wapi. Mama Caro aza na famille malonga te ana Kinshasa na okende kovanda wapi. Bonjour, bana na Nzambe, bano balingaka Nzambe. Tozoki na émission na biso lelo tobengaka les amoureux de Dieu Sephora TV. Ozomona mopanzi na nga toyambi mama na biso, Mama Caro. Toyoka Mama Caro ayeli biso lisolo nini na mokolo ya lelo. Mama na biso Caro, bonjour. Bonjour ma sœur. Toyoka yo ebisa bandeko na biso ya Afrique na ya Europe isolo nini oyeli biso na mokolo ya lelo. Merci beaucoup ma sœur. Est-ce que tu kosambela? Amen. Tosambeli na kombo na Yesu, éternel Dieu tout-puissant, le roi des rois, créateur des cieux et de la terre. Na maboko na yo tokabi nyonso tokosola na bandeko. Tika ete molimo santo na yo ekamba biso tokambama na yo Nzambe nyonso tokosola ezala mpona lokumu ya kombo na yo na kombo na nkolo Yesu ozali mokonzi mpe mobikisi na biso tolobi amen. Amen. Oui bandeko na ngai napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Kombo na ngai ezali Mama Caroline Madiamasi. Mama Caroline azali veuve, mère de 2 enfants. Donc problème Mama Caroline aye nango eza boye. Mama Caroline aza prophétesse te. Mama Caroline aza pasteur te. Mama Caroline azali moko ya bana na Nzambe oyo Nzambe aitilizaka selon volonté na ye. Mama Caroline a commis veuve depuis 2021. Mobali nanga akufaki liwa moko miraculeux parce que akutanaki na Nzambe face à face na kati ya ndako na biso
ndako na biso vraiment bisika tovandaka. Le 25 avril 2021 akufi le 29 avril 2021. Donc oya kolinga ayeba vraiment lisolo yango ndenge ezalaki mpona koganye temps okobenga ngai moko na koexplike ndenge ezalelaki. S'il s'agit ya korevenir na émission pour que na éclaircir bandeko na kozonga. Mais pour le moment mama Caroline aye koyebisa bino ke ntango papa akufi nde nzambe ayaki kovisite ngai bisinga na betela bato lisolo oyo esalemaki avant papa akufa nini amonaki. Ntango nalekaki na émission epai ya papa Ekibumba napesi message wana kobanda mokolo wana nzambe ayebisaki nga sikoyo natie yo nelanga nango osalelanga mosala, natiki yo na bomoi po ete osalelanga mosala, kolela lisu te nga moko nakozwa charge na yo. Kobanda jour wana nakoma kozwa ba message, donc nazo transmettre ba message, nasalaka évangélisation na balabala na mituka na télévision nasalaka évangélisation. Problème mama Caroline aye nango lelo eza nini? Mama Caroline aye na lisolo lokola bandeko boyebi soki mobali akufi oza na eloko ya malonga kosala te, oza na bozwi te nyonso tozalaki nango na mobali famille na ye bazwaki kote ya mama na bango bazwaki nyonso voire même bilamba na nga nzoto bazwa bakenda na yango. Alors nazalaki pas grande sœur na nga jusqu'à tel point nzambe aye kosunga nazwi esika kotia mutu na bana na esika kotia mutu na bana wana tovandi kaka na mois passé. Mama moko abenga tuninga mama Caro ozosala nayebise mama eloko te sikoyo rentre ya bana bakotanga nde nayebise mama cette fois-ci en tout cas nazoyeba te parce que mutu oyo abandaki kosunga bango aza na moins difficulté jusqu'à présent nayebi te bana bakozonga classe nde nayebisi nga ça va pesa kombo atindeli nga $400. Mama mosusu abengi na États-Unis, mama mosusu abengi kaka ana Congo apesi nga $100 nalongoli par nzambe napesi nalongoli mwa quelque chose natindeli bana bazalaki na congé natindeli bango esungi bango natikala na $460. Na $460 nazalaki nango nalali na butu vers ba 4 heures nalamuki nasambela nasutuka boye natali bible na nga ouvert namoni ka 20 000 francs mopanzi $460 eza te nagangi Jésus natali porte ndako ouvert moto azwi mbongo ayebani te nabetelaki mpe ata moto moko lisolo te nabetaki ata lisolo te nakotaki na ndako na bandi ko regretter parce que maman na tunanga lingo sala ni na maman naza na besoin na so machine à popcorn parce que na yekola ko sala popcorn na couleur o basala na colorant ya qualité wana vraiment na yebi ne basala ngo ba au pire ba yaourt consort na sala formation na on a besoin na so machine à popcorn ya sika na so bata balo bilamba na teka naza déjà na sika na zo pona teka ndatindela ngambon au lieu que ngai natia nanu idée ya kosomba bluetooth parce que on a bando sala nzambe mosala ebebaki nasengaki on a bémission ntango nzambe apamboli nga natali intérêt na nga na ya bana natalaki lisusu te ke nasomba bluetooth nasomba boye nasala évangélisation nde bayaki koyiba mbongo wana na butu na moi ntango nabandi kolela nabengi papa eki nabengi basala nzambe bosambela mpona nga te likambo nakutana nango nalali na moi nzambe azoyebisa nga alobi te yo ozolela na mbongo nga moko natushe mitema bana na ngai basunga yo otali intérêt na yo na bana intérêt na nga na kati otali te nga nde na permetaki bazwa mbongo wana alors kolela te yo tia nano mosala na nga liboso le reste nga na kotushe mitema ata bapayen basunga yo na bana nasutuki boye na pongi na po ndoto ya ndenge nini nabandi kosambela nabengi paster moko topartageaka ne mingi nase papa ta ndoto na loti alobi omoni siko ntango ozwaki mbongo atanga oyebisaki nga te yo otali intérêt na yo omoni résultat sikoyo ayebisi nga soit forte bosana yango lokola nzambe alobi ke ye apermetaki tosambela esili nakobi na nga 4 heures nabimi na mati na bisi nasali mosala nzambe nazongi na ngai po bana bazalaki na congé pa paster na biso eye koleka dimanche oyo te oyo wana vers 2 heures nayoki mwana oyo ya mobali Graciel azalaki na forte fièvre vers 2 heures porte port na biso eza ya tol nayoki porte efungwami ntango porte efungwami nakengeli na vitre boye namoni bato mai armé oyo nga namonaki na miso bazalaki plus de 8 personnes baza na bakagoule balati miso kaka na monoko yemona baza na bagana na maboko na baarme liboso ya ndako na nga ntango namoni nagangi Jésus nazwi panike nasali kutu pipi na bilamba émotion bandeko na nga likambo nga namonaka na télévision namoni yango live
donc ezwinga na nzoto ezwinga donc nyonso na appétit donc jusqu'à présent nakolia te parce que eloko namoni elekeli mayele na ngai ntango baye ndako na ngai veranda ezalaka na grille nango na porte babuki grille wana moko azosenga moninga apesanga 6 ans mpo bakata mabende na fenêtre bapanza vitre bakota bamosusu deja babuki veranda bakie na porte ya cuisine babandi kobeta nsima mandu biso babenga roni bolimbisanga babandi kobeta efungwami te mosusu asignali alobi na porte ya ndako ntango babeti na porte ya ndako vitre epanzani balingi bakotisa loboko batala bisika tokangelaka ndako mpo ke bafungola tobandi oganga boya tokufi bakoteli biso chantier moko eza na nsima bagarçon baza kuna bazalaki so 5 babimi na bamachete na bapao na lopangu 2 garçon bazalaki wana mpe babimi na bamachete mbangu bato wana bakimi kokima bakimi bandeko bazalaki pembeni babi bokolala lisusu awa te na paster na biso moko eglize abi mama bokolala lisusu awa te bokelala mpa bakolo lupango na bana nazwi bana na oyo azalaki na fièvre na bakisi na ye tokolala mpa bakolo lupango ntina ntongo tokesala plainte contre l'inconnu bake kosala dégât pa ya docteur moko aza médecin sans frontière ntango barate epa na biso bake pa ya docteur wana awutaki mpe voyage ayaki samedi wana zoi na 21h na 2h na ndambo bakoteli ye bazwi ye $2000 bazwi bango biloko nyonso ya valeur na ndako après cela namoni ke na okovanda wana nano na bana te parce que bavitre bapanzi na butu bakoya tokimi quelque part pa mama moko ka église ayambi biso tovandi kuna quelques jours toyo kozwa na bino il faut tolandela ndako babongisa na zonga na bana toye tosoli bakolupango no bomitungisama te papa moko aza wana lupango abi mpo nga nakendaki matanga leki ya mokolo lupango aza soda abi mpo nga nazalaki te so nazalaki ebemba moko elingaki elala bandako mitungisama te bayebisi nga bobongisa na kati nabengi bagister bayeba bakiseli nga bakale na baporte cadena na kati na bafenetre babongisi mpe gris wana ya mabende etikalaki ka mwa biloko ya mike mike kore ye kokende tolali jour wana sans problème tolali samedi fete moko ezali quelque part baye te dimanche na 1h30 baye lisusu nayoki kaka moto awuti likolo ya ndako akwei na coin ya ndako na nga mais akwei likolo ya bouteille moko vide babouteille ya plastique boye akwei likolo nango ntango akwei nazaki pardon ya kolala nayoki na salo kaka na bana nayoki moto abetinga Caroline réveille toi ntango moto abetinga bongo na sutuki na na pongi na sambeli natali 0h na ndambo nasambeli na bandi okontrole ndako ntina nayoki eloko te na ye navandi na kiti ntango navandi nayoki kaka moto awuti likolo mpo ndako na biso bazotonga etage mais basoki kaka na niveau na biso nano bakontinue likolo te siko moto amati na ndenge ya balabala akwei na kati ya lupango ntango akwei wana nga nayoki napelisi minda ndako na kati aremake bato oyo balaleli biso coussin baza kolamuka balali te bato baza na kati ya ndako nabeleli lisusu bato babimi garçon moko kuta babi nga na baye na nga kokata bato pongi boye na chantier wana bamosusu babimi baye wana babisinga mama lala lelo tolala likolo ya ndako na yo moto nyonso tomona tokoboma nzoka bango babatamai kaka na mire na balabala bazozelaki bato wana balala ngai nalala buke bazongela opération nalali mpe te bandeko naoki na ba 3h nanda moto eye soki kaka kota ndako na ngai ezwi bato wana bakei ntango bakei ti ba 4h10 naye kozwa mapongi nalali nabengi journaliste papa ekibomba nayebisi papa yaka ya kosala constat na ndako tala boye bandeko na ngai chose grave ntango bato wana baye ngai nakenda kosala déjà plainte contre l'inconnu na la police babi non bazosala patrouille mais basala te ntango baye bapesanga nimero na bango nabengi ata nimero ya policier moko eleki te voilà bafemme vainqueur nyonso boyoki lisolo ya mama na biso Caro nde azobeta lisolo makambo akutani nango aza femme veuve mère de 2 enfants boyoki lisolo azobetela biso bafemme vainqueur oyo boza na Kinshasa bafemme vainqueur oyo boza na Europe mama na biso Caro yeyo mwasi veuve bacriminel bazali kokotela ye oyo 3e fois tolanda lisolo mama na biso akontinue soki akoyebisa bino nini tosunga mama na biso Caro mama Caro mpasi eza ete nazosenga vraiment naza na mpasi na motema na ngai nayebi te cause bazolandela ngai eza nini je suis femme veuve
alanda mobali ya bato te na nyonga motu te mpo nayebi nazwaka na nga te moye mpe nazwa nyonga motu eza nango te nga nabikaka na mawa nzambe na bana. Je suis veuve depuis 2021 nazwi nano mobali te na fiancé te, j'attends le temps de Dieu. Vraiment naza na nga dini te mais natambola na kobanga nzambe na nga kozo bato wana bazolukela nga nayebi te. Bandeko na nga premièrement nasengi bino bafemme vainqueur nyonso, nasengi bino bosambela mpona mama Caroline na bana, bosambela mpona Gracieuse, bosambela mpona Gracielle, parce que bato wana so bakoti na ndako oza na eloko ya valeur te bandeko na nga boyebi bakosala sabotage, so baviole te bakoboma babimi bakei. Donc soki mama Caro na bana toza en vie eza ngolu mpe mawa ya nzambe mbele lelo toza te tolinga toyebana pe te mbele lelo toza te bosambela nanu mpona nga na bana. Deuxièmement Gracieuse aza na 9 ans, Gracielle aza na 7 ans, batangi te babandi classe te makoki eza te famille papa bango bakipaka bana te. Mama Caro aza na source ya provenance te osoutenir mama Caro azwa te esika kotia motu na bana parce que esika wana ekomi déjà danger. Deuxièmement mama Caro aza na banyongo ifo afuta bato wana bapesaki condition avant nalongola biloko parce que nayebisaki bango ke ifo nalongwa awa san papa bayebisi ngai ifo nafuta banyongo na bango pour ke nalongwa. Sikoyo ata na longwe naki evanda wapi mama Caro aza na famille malonga te ana Kinshasa na okende kovanda wapi partout bozali. Caro oza na problème ya garantie, naza na problème ya garantie, naza pe na nyongo parce que nakotaki déjà so tokoti mois oyo tokomi na 3 mois ya nyongo. Donc problème na nga ezali boye bandeko na nga bosunga nga financièrement. Garçon moko abengi ngai frère abenga ayebisi nga mama ndako na yo na tongo tolamuki ndako no eza ouvert biloko nyonso bazwi. Donc valise mama Caro bilamba oyo asalelaka évangélisation ya bana ekei mwa basani bamama batindelanga na poto na oyo nga moko na bunda na ekei. Donc nde naza boye biloko nyonso ya mwa valeur oyo moto azalaka nango yanga ekei naza lisusu na eloko te, naza na eloko te na mbetu te naza na eloko te. Donc nyonso oyo yanga bazwi ngai na déplaçaki moyen naloba esika naza te parce que nayebi te bato wana balandela ngai na mibatami na bana mpona kobatela na bomoi na biso mwa mosika na bana. Bandeko na nga s'il vous plaît nasengi na bino bafemme vainqueur bino nyonso bozolanda nga bafemme vainqueur bokabola na bamama nyonso na équipe intercession nyonso na monde oyo ayebi ke équipe intercession moko eza na Amérique atindi eza na Asie atindi bosunga nga spirituellement bosunga nga financièrement matériellement parce que naza na bana oleke nayokisa kombo ya Yesu soni bosunga ngai nano na prière bosunga nga nzambe abatela nga na bana bosunga nga mpe na quelque chose natie na nga montant te parce que eza nango obligatoire te na mokie nyonso oyo okozwa soki omoni mpe ke obenga mama Caro te okoki kobenga mama Sephora okoki kobenga mpe mase Karine. Donc obengi bango osali oyo esengelaki osala lokola geste ya bana na nzambe nzambe alola ozanga te kopambola bino. Voilà mpe eloko nalingaki nayebisa bino tika nzambe ya Israel apambola bino nyonso. Napesi mbote na mama Sephora bisika azali na molonga na ye na libota mobimba na mama Marguerite bisika azali vraiment ba mama nyonso nzambe alola apambola bino au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mama Caro nasir bandeko na biso ya monde entier mobimba boki lisolo mama Caro abeti en tout cas lisolo wana epesi pasi na ndeko na biso papa na biso eki yaoki yango pasi mama la femme vainqueur nyonso to en tout cas boyoki lisolo oyo ndeko na biso abeti tosunga ndeko na biso na prière tosunga ye aza mpenza na pasi tosunga ndeko na biso mama Angèle mama Caro yeyo mama biso Bobeti mama Dorcasi en tout cas tosunga ndeko na biso vraiment tozalaki nango yango wana mama na biso Caro mama na biso Dorcasi mama na biso Angèle mama na biso Angèle mama na biso Dorcas mama na biso Bobeti mama Angèle vraiment merci ndabapa bro mama Angèle $50 no yango oyo mama na biso Dorcas 30 no yango oyo mama na biso Bobeti nzambe apambola bino 20 no yango oyo po bosungi mama na biso Caro nzambe vraiment apambola bino merci mingi na bafemme vainqueur nyonso mama Marguerite femme de vainqueur mama na biso Angèle
femme de vainqueur mama na biso Sephora molongo ani ya papa na biso Achille nzambe apambola bino apambola bino ya ebele bafemme vainqueur nyonso tu ya monde nzambe vraiment apambola bino nzambe apambola bino mama na biso Caro yango yango oyo euti na maboko ya mama Angèle mama Dorcas mama Bobette bapesi yo esunga yo yango oyo. Merci beaucoup na maman Dorcas, maman Bobette. Merci beaucoup na maman Sephora. Moi aussi ya mosali na nzambe papa Achille. Tika nzamba Israël apambola bino maman Angèle. Bino nyonso vraiment boyebi maman Carotte. Boyoki kaka sangwa koyoka. Bosali bonne volonté tika nzamba Israël apambola bino parce que makomi na nzambe lobi oyo azopesa na babola azopesa na baveve na baorphelin azodefisa nzambe lokola bokotisi nzambe nyongo nzamba Israël akanisela bino koleka akanisela mabota na bino merci beaucoup vraiment naza vraiment reconnaissante epa na bino bolembanga te naza ya bino leki naza ya bino mwana naza ya bino ndeko bosoutenir nga nzambe ozanga kopambola bino te merci beaucoup. Tokomi na suka nzambe abomba biso bafemme de vainqueur surtout ya Afrique bafemme de vainqueur ya Europe nzambe mpenza batela biso na mabota na biso en tout cas babizu ebele bambote ebele tokomi na suka émission na biso nzambe abomba biso nyonso mokolo ya lelo bye.